Quand ça t'a montré un peu sur le boss. On a fait quand même dans ma boque TV. C'est quoi et puis mon ça aligné ba monné na scène moko te na ba tuba pesa gaz ya pesa gaz qui président ça ina éviter sur la combo ça na aligné te ayebi Jérémy oyabimi sika o auto ça ba succès awa donc bango so film moko boya koti groupe oui mambo ça film moko so akoti ga groupe za kitoko makamwa prise wana so ika prise chaka emisu balinko bimana bana basi ya bakupu na bango ozwa idée donc eloko epanzaka bango so tuna ta raison ya acteur mo balongwa ya mo ba actrice ok no ka boza ka boza ka mambo wana ya ka sa wenge na fi wana kitoko wana ok président na chaka emisu tel meza groupe na ye ko yo mo sange go na YouTube azati aza go azali c'est leki go ba innova personne soki yazo zela tumukile zonga kala epoka kala aw ba musani ba c'est que fa longo alongola ba ajo azana ngo azonga na ba ajo wana mukile go zonga te ngano ebiso ke soto zonga mukile kala so comprendre te moni bo remercier biso makasi na ndeni o tito koma oto toza pe to luka to koma ifoto la nzela ba kulutu o bazali boso siko ba biso siko to mona ngana mona ba kulutu na biso ba bunga nzela ba mema na biso ba lenge mo boye ba lenge ba ranking ba bilona ba mo boye so na siko so ese biso pe to rolanda ba biloko wana bon quoi chui non chui l'engin vidéo à faux comme Naja ni pa préparation my guy shido na yo beta yo shala pizza na wote ko beta njembo na dia bon pas même des jours combien de millions de vues na YouTube donc yo shala pizza makasi c'est de bon scar le roi 12 la vient que du Mali faut molanda ya malamu to ya mabe ya malamu oh dans le monde théâtral ba président ba groupe wana pour ne pas que na tanga bango nyonso tuna longoli président la die sobe phénomène na PC mbote na cha bango na ranking te na sai non sai président la die sobe so ke rep neti la tateni à répéter voilà wana ezelo mo akota na scène mais kenne ba répétition ba théâtre na biso to benga bango bongo nde kenda ba président ba ya nanu baba si ba salon na condition et le moment moi c'est ça ba wasi wana ajo wana bang mbala mawa bani mawa ko na condition basala uni baba bani mawa ko nako kana ngate oh bate muda boma papa na mama na so kutana osai te yalo bana baba si basala jana ali ngakana yo bale lomba jandela ça ça ali bakana yo bata lomba la costa batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divin a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divin balingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow, divin, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes de notre chaîne Congo et Sengo officiel plus TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle votre humble servante maman Katifo la maman popo na côté bino vraiment na banda na bino na ba
portable na bino na ba ordinateur na bino pour to meka vraiment ko solo là lelo je suis pas seul na plateau nanga je suis vraiment avec mes invités mais avant que mon caméraman a fongolé la plateau je m'en vais là à saluer ma famille. Là je vois ma fille Percy de Fola Kokolo, la fille chérie à sa maman, mon papouche que j'aime beaucoup. Là je vois King Momamandi là et toute la famille Kokolo que j'aime beaucoup. Merci. Derrière la caméra là nous sommes avec mon confrère Ozemido, l'homme à la Médor, hein, l'homme intelligent à la Médor. Donc merci Sobomo mon image Kitoko, c'est parce que lui il est là, hein, il est en train de travailler pour que Tobima Kitoko. Merci Ozemido. Fongolé là plateau, je suis avec mon confrère, n'a présenté Clégie Zeyser, mon commerce de la presse, on a présenté dans la Clégie et m'a invité dans la moussouba, on s'est présenté, Tobandi et Paya. Na flashé hein. Moi, bébé Théo, na sali na ngaka bongo par rapport. Tout baloba ke yo zala nganga na zala yo zala na nenga baboye. To bandit et pas ya. Oui. Bonsoir, je suis bébé Giscard. Na jana bande ko nanga na présenté bango, na présenté. Quand nous sala. Aux émissions nanga. Tes émissions, non, tes émissions. Ah, merci. Bébé Giscard, l'humoriste Bébé Giscard. Oui. Merci beaucoup, tous l'homme mignon. Ouais, merci. Koslov Central. Voilà. Koslov Central. On a pesé battu boire la biso mbote. Donc, vous avez connecté branché na chaîne pour m'amouza et olobela. Vraiment. Il dit batté. Mamboza et olobela. Toujours ça l'analyse. Analyse toujours mais qu'à toucher de part et d'autre actualité zanango. Mais tu mets qu'il trier quelques sujets. Automunique et ça éco apporter un plus na internet de biso o bazo la biso na banda kuna bango na Congo et c'est officiel. Merci beaucoup à mon boss. Là je vois Papa Clovis hein, de là où il est. Papa Clovis filme pas. L'argent l'appelle le maître. Donc notre boss si nous sommes comme ça c'est parce que il y a un monsieur hein, un maître qu'on appelle Papa Clovis. Toujours mais quand le bélia à faire yaba comédien. Si vous avez remarqué tous un bébé Giscard au hasard humoriste mais les lois kokipe kolata moi kaza kamuke ba comédien a kokipe ko bimisa moi quelque chose les concernant. Lelo toujours mona comédie na Congo évolution nango wana na ke pa Koslov. Voilà, merci pour la parole maman Maï. Évolution et la comédie, ils ont qu'elle est bien. Mais sauf que orientation à artiste et ils ont la langue morobo. Pour tout les comédiens mususu au bazar actuel, au moins la vitesse d'avant ils andé mususu na comédien à kala. Ba comédie, ba comédien et le réseau pour moi ba moi muke on a rôle bela. Oui, même sous moi défaite na travail, ils ont orientation à bango. Oui. Les orientations à bango. Bon, on est sur le plan travail. C'est pas travail, c'est touché pour la comédie. La comédie, le comique avec Oyo, Mouninga Sali, il n'est pas joué à copier. Mouninga Sali, il a copier. Au moins, tout le monde soit ça, au moins, il y a bien. Moi, je suis habillé, au moins, on a le logo. Alors, il faut, et quand on force la créativité. Donc, ils apportent rien à la comédie à Congo. Rien. Rien. Parce que le moment, plus, parce que tu vois que les comédiens, c'est œuvre d'esprit. Oui. Il faut travailler, autant la karaté, comédien s'inspirer dans les robots. Mais le comment on va au monde on comédien, attendez le moment où il est en France, il y a comédien moi français, la jeune on va directement copier mon textuellement. Alors tu vois qu'il même bah innover c'est ça. Innover na bango le comment mais surtout le but de comprendre comédie na biso hein ndenge ba artiste na biso ba pesa ka biso oya bango, c'est-à-dire quelque part dans Bakomaka, ils se disent que non, et ils parlent plus sur le fait aux Ezoleka. Hein? Voilà. Le fait aux Ezoleka, sur le fait sociaux par exemple, sur le fait, donc, du fait, le plus, raconter la vie au bon vivre. Ils apportent rien. En cadre que, premièrement, d'abord, un comédien d'abord, il faut s'inspirer. Oui. Par rapport à Moussala ou Yaosala. Les Atega,
mutumo boye zaka boye maman na monde la comédie les amants passé et belé ce que tu actuellement baza ba comédien té mais bazo embrasser ga monde ko balinga puisque ils ont ba formation puis sur le plan comédie comment est-ce que quoi arriver quoi penser oui ils en a ina pour la recherche oui mais le comédie ba boya talika ke Gisèle a salé le mot boye na TikTok on a fait que textuellement alors même ba musicien tout que prépare musique on a même musicien à cause de la chanson mon boye oui atayo chanson là mais au moins on travail na yemo ça travers chanson là oye ba pe ki nzembo na so ba comédien le ba fifa na ngote et puis même sur le plan même ya gagne na bango ya évolution et ça ka mabe voilà to koma na point wana na éviter bébé jusqu'à ce qui oza na opinion na yo poko bakisa oui na opinion. Mais avant l'opinion, on a le bon avoir ôté, on a le bon avoir normal. Tout sur la terre. Tout sur la terre. On a quand même tout sur la terre. Maman fait tout couvert. T'es yo no couvert tout couvert. Maman question là, ils allaient qui ni le ban na question ngai par rapport à évolution ya comédie na biso yo zo mona ekende ndenge nini. Ona bref. Eke mabe makas. Mabe na ndenge nini. Oui. Na Congo na mboka na biso ba comédien bazana ba talent makas ba internet bo comprendre bébé jusqu'à changer ba voix bazana ba talent makas ya makas yo lo ba leki même ba pays misusu mais eloko ebomaka biso bolingo ezate oui okomona oyo asali a groupe na ezaka pona bato o pasala groupe na ezaka pona bato o pasala groupe mo pona bato o so ba benye na téléphone allô par exemple allô président la die sobe tozani lo mo boye senga ba artiste ba ya prester ye ayebi daza dans la groupe ni abengi ba oyo aye ta abengi bango mais ezate bolingo mo boye ndeto monaka ba pays misusu ba Nigérien, mboka msusu, tangi ebele. Bango, quel que soit ba cause na ba ranking, et bana tende ya bisonde ye banaka. Oui. Au mona baza ba ranking na ba TV, au mona normal, kimia ki toko me baza ba ranking. Pour ranking ezala na onkaka. Baza ba ranking mais ya biso ye banaka. Yango nde sala ba buzo ba ya comédie mabe au mona président nani sai asola président na to ça par exemple président sai asola président oyo asola tena boy président oyo sko au lieu pe ba biloko wana ba rankini wana et puis sa force bo travailler li sous makasi ta on asola na moto te faut na travailler makasi mais ba biloko wana au lieu bo sa bon ça peu bon to moi peu o balembi na bon na otala ndeko nanga papa natala papa na TV tinga na ko na zalelo nani papa nani fiston sai papa sai alobi nini na TV ye po azongela théâtre ezosenga bato bazongela kotala bango nde babanda kotala bango na liboso po yazongela théâtre il faut senga sko na bata eloni ne sala que et pour ça qui présence sai aloba bongo pona yo te ezake présence sai pona ngana mona nda mona ba chaîne ba biloko e comme belé bato ba belé ba belé sko ya mona asangana lisuna batu akoma travailler na niveau oya koma nango ye na ye amona eza buzoba skonzo kande mukili esengaka bongo totambola bongo ba Jamel Debbouze bazan ba France ba Maurice Aminene ba travailler forme tilelo ba travailler aka makasi wana eza opinion na yo siko na ebite clégie par rapport ya président Fiston Sai ninga lobaki po ya zonga lisusu na monde ya théâtre il faut bazonga ko travailler ndenge bada ko travailler na kala ebite pona yo omonike idée wana o ya Fiston Sai eza malamu soit il faut rectifier archaïque a évolué archaïque donc pour les Android pour les exister monde échange donc bazonga na ba disque voilà ba mingi ya na époque CD ya ba producteur c'était mieux chef malobate
natala na TV na yo mona président ping pong na sai basola te natali kutu baza ba grand o ya mboka na biso bat babanga mais boni balé basola te point nini sko force to Clégie azar kala nzamba sunga ya pese kwanga ana facilito le sabana na zabala kasi on le bâti kwanga dans l'essence ya nzamba sunga déjà yango ako développer mécanicité surtout zongi na mukila kala tozala na ba chaîne musicale voilà ba père bazala na ba chaîne musicale no yeba tuza ba bana mike plan mo ba gaya netika pharmacie ya munene bo baluka ba disque ba disque ba chaîne musicale wana ba disque soneni après ba bande cassette voilà nandimite ke papa Franco to wendo aboya ko bete musique po musique komi na cassette voilà tant que tu as na cassette, tu as na CD. Tu vas s'actualiser. Tu as na CD. Il y a tant que na CD à se limiter. À éviter que mon qui les changer, tu as na YouTube. On a vendu à costo valéga na TV. Voilà. Bébé jusqu'à valéga na TV. Moi aussi je fais partie. Mais moi ne comment actualiser ma rambo moi les gars sur les réseaux. Il y a des fois tu au Kabola. Bato bazorata la ndabiso na TV, bazubiso na TV. Voilà. Bato pe bazorata la ndabiso na YouTube, bazubiso na YouTube pour ne pas que tous ala effacer. Pour qu'il est comme informatisé. Vitesse Android. Les messieurs tozo lobana, bon, na ebité so barana ba conseiller. L'artiste sai. On dit manque ba conseiller, manque ba conseiller. Yo kan si YouTube ezaka pour na Congo. So ke na ba Nigeria wana, ba grand prêtre o basala na ba kota rapé YouTube so tali ba film ba Nigeria na YouTube ezali. Voilà. C'est l'équipe ba Nigeria on a te bactère nigérien on a te. Oui. Go yo mo sange go na YouTube azati. Aza. Go azali. C'est l'équipe go. Ba innova personne. So ki yazo zela. Tumukile zonga kala. N'importe kala. Ah bandusa ni ba pibi. C'est que fa longo alongo la ba ajo azana ngo azonga na ba ajo wana. Mukile go zonga te ngano ebiso ke so zonga mukile kala. On avait que RTNC, RTGA, Canal Kin, TKM, Canal Kin, Antenne A, Ragae. Raga, voilà. Tout le monde appelle Tropicana. Lelo oyo na kotanga na tangi bot. Tout ça va 3-5 quelques chaînes. Voilà. Mukile sa nini ekende. Développement makambo ekende. Mukile go mimbangu. Yo siko so cheke ngana da danger sera ba TKM banini. Héros. Na éviter. Idée na ezani ni par rapport ya. Honnêtement bon ça y as artiste et comédien moi oyo to pe ça va respect. Beaucoup de respect. Ça un travail aussi de iba convaincre biso. Bon en fait azala ina travail parce qu'elle a fait sous. Mais ce que au fil à mesure na habité sobe mbongo comme ça mutu na ba il est mort. Orgueil. On a été bosseur. Dans la rue, bah au son il a théâtre, surtout telle obligation. Non mais à le bas patron quand même il y a pas comédien. Bon patron biso total la raie. Coupe na ye, ya patron banan. Te ya Kishasa. Yemoko. Et là on y a ça là, il a c'est un patron comme preuve. Ah mais ma famille n'a une poto. Ah ma famille n'a. Famille n'a. Famille n'a. Gino là house vivre ndeni. Voilà ça de bolingo ne ba artiste oyo ba vivana ye, ba Gino là ba benda beauté, ba nani ba zare belé pa na ye, mais bon na poto. Bona na ba kope go beta ma pe salami. Mais ngasko pour artiste sai ba comportement ya ba grand oyo voilà que ça nzela et sous malamu te ba vena biso masumu ba koli na ba mo de brende ba masasi ba koli voilà aussi be lombe ba koli be exemple malamu loka be lombe na pese mbote sika la pese lombe papa lombe ba kale ba na exemple bien mais on ba tu wana kaka neti ndoko jusqu'à solo ba awa ina ping pong so la neli si jango be ko be ba na ba mo o mona ka ke loka ba et le moi mukie zanga tina bien ndeti ba biso ba o si tu travailles, tu commas, et place au tout le cas, tu commas.
Peso bomoni bébé jusqu'à ba succès mon boy bi qu'il faut bo remercier biso. Vraiment. Bo remercier biso makasi. Bo remercier pe YouTube. Il y a te makasi. Internet pardon. Nandeni po ba TikTok ye. Te olo ba la si ça peut na argument la roba qui ça. Il faut omoni président ça ça. Ba kala ba comprendre te moni bo remercier biso makasi. Nandeni po Tito koma auto toza pe to luka to koma il faut to landa nzela ba kulutu o bazali boso sko ba kunu biso sko to mona ngana mona ba kulutu na biso ba bebisa nzela ba mema na biso ba lenge mo boye ba lenge ba ranki ba bilona ba mo boye so na sko so ese biso pe to landa ba bilo kwana so to bino fo landa ya malamu to ya mabe ya malamu. Oh, dans le monde théâtral, ba président ba groupe wana pour ne pas que na tanga bango nyonso tuna longoli président la die sobe phénomène na PC mbote na ocha bango na ranking tena sai non sai président la die sobe so kerep neti la tateni a répéter. Voilà. Wana ezelo akota na scène. Mais kenne ba répétition ba théâtre na biso to benga bango bongo nde kenda ba président ba ya nanu comment le roi musique ba ya nanu sous 30 minutes ça va faire rap avant na mai ne Suisse tane mon roboé talaka yo loko na enta ya répéter voilà. Mais na kasa ba mitu na bango ba danger. OK, et ba Jamel Debbouze ba banda succès ti le lo ba ça succès pour ba travail. Ba go ba sala na ba succès ti le lo ba na ba succès pour ba travail. Comme le dit la répétition et si ça pour ça travail. Comportement na bango ebi ki na dévoiler le moro boye na ba groupe théâtral maramole ka mama et pe so passi. Voilà. Ba président na ko zo mona wana yana biloko okolanda ta comportement na bango ya malamu ne lo monte donc bango so film mo boya koti groupe boye mambo sala film ko so akoti ga groupe za kitoko makamwa prise wana so ika prise chaka emisu balinko bimana bana basi ya ba groupe na bango ozwa idée donc eloko epanza ka bango so tuna ta raison ya acteur mo ba longa ya mo ba actrice ok no ka boye za ka boye za ka mambo wana ya ka so wenge na fi wana kitoko wana ok président wana chaka emisu tel meza groupe na ye. Mais si on a salé erreur, il y a un artiste moko directement président l'éléphant. C'est tabilo ebouma art. Oui. Comme on so ega ba mo budeo. On sentir yo souté, moi pas que sentir mal à la scène ni alongo li kwa mwasi. O tout n'est pas raison ni yo longo la ki groupe oyo outi. Peut-être que bon qui est bien travaillé ma casse no peut ça ba aider. Si. Ah, toyo mona. Nyonso basengaka ba comédien na biso ya mboka na biso Congo RDC nyonso basenga gouvernement esunga art na biso gouvernement esala ni esala sko tala babilo bino bosala bona bolingote gouvernement esala nini gouvernement pena obi fola nini so tali lelo Nollywood natala pena ba film Nigeria mais tala ba idée moso tali Nollywood au mona ba jo to tala ka kala baza lelo bayaka ba jour ba tourner na ba jeune c'est pas ça dans mode na personne bosso on a fait quand même na Maboke TV siko ebini no monelo ça na ba saisa ebelo resa ba saisa alingi ndeko ba mone na scène moko te na ba to ba pesa gaz ya pesa gaz batuna ki président saisa ina éviter so na ko bosana alingi ndete ayebi Jérémy o abimi sika o auto ça ba succès awa na Ansouzolo alobaki ayebi Jérémy te je crois en ça en ou bien oui c'est que Ansouzolo nga banti valeur dans la ligne abango te na la anti valeur mais on eza quoi cause anti valeur et pour nini biso tuto ebi ata kutotala théâtre te Jérémy otozali kolo utosa ba succès Jérémy mutu nanga kutupe daya tonga na question est-ce que toi ba oué ba Messi te oué ba Mbappé to ayebi Cristiano Ronaldo Mbappé et puis a jouer na groupe nini a jouer na groupe Simanga na yebi pas vu na biso vie de loin tozala wana na yaka wana ba mobikisi ba décor ilonga ba Patrick Schengen na yebi bango moi sérieux wana déjà
mais kaka na kati ya ba comédien yesu gonenga ya loba ni na téléphone Facebook za raté en fait TikTok za raté ngana be lo maman jalousie parce que Jérémy Pela les gars na TV aboya ke mbala mo ngeke motiga permettre pas timbala moko par rapport en il pas bien habillé ya au monde parce que petit on manka nga génération au boleka bo alwa ba grand il faut vous en avoir exemple moi au balai qu'il est à na sima pas accompagner bino va accompagner au monde a succès non aussi mais travailler on a travaillé mais ce produit omoni wa sai pas moi vivre na ba base je te le dis sur scène azate si quoi par exemple spéculation est-ce que YouTube peut-être na biso na internet par rapport à deuxième mariage ya sai maman ramener wana na okotante en vie privée il y a comment l'esprit moi oui non artiste azala sur na vie privée te pour déterminer qualification ça a été mais ça comment l'esprit moi oui il y a le banque il y a la Kofi adapté ça Kofi le média c'est quoi pour la nini bozo apparemment ndeto zo ça débat na biso awa na monu ndeto marteler plus c'est pas ça tozo mona toki sikolelo to moni artiste na biso Suzy Bantu au totika biso paix à son âme et na artiste na biso Coco Dioko jusque là to mona ki to yoki batabacité comme ya ça été par rapport à bamarambo ou leka il paraît que na développé il paraît que collègue na ye collègue ya Suzy Bantu nde ba pousser na liwa parce que traiter de tout sauf de rien c'était une sorcière elle était d'abord par rapport il y a voyage na bango au basalaka na maman Olive selon Suzy Bantu de son vivant na ba émission au total tala à l'école na ba chaîne belé abandé ko déplorer ma porte ya malheur na ye et bandaki kaka l'air ba voyage ka ba kenda Dubaï na maman Olive Lembe normalement selon ses collègues mususu fallait qu'il pas ye azana liste wana malheur na pardon kati malheur ne banda ndenge nini ba inventa pe nini ya mabe contre nazo kende malembe malheur ne banda wana na sens nini après voyage wana baninga na ye basala ki net ko fina ye babande ko fina ye selo baninga na ye uniquement pour na voyage après voyage avait des raisons sala yango nazoloba nazo kende malembe après voyage wana pour répondre ndenge pe tikanga na loba clégie après voyage wana selon Suzy Bantu baninga na ye ekotaki keto o bakendaki tena o pe bakendaki ekoti jalousie bakomi ko finaye na banzonzi parce que neye to yebi Suzy Bantu abima na nzonzi bakomi ko finaye na banzonzi c'est-à-dire yoko créer moi histoire no mo boye oyebi ke muto rejoindre ngo bien eza Suzy Bantu mais o yaza pembe na wana habité koti ayete azala sorcière azala ndoki et surtout pe muluba azala ndoki ayiba ba chance ya batu abotola mibali ya batu et akomaki culpabiliser dans motema na ye comme ko saigner malembe tina ba rancune belé entre eux et kota oya ko pousser na liwa non zo ba choc na mambo bat bande ko loba katsobini yango pousser na liwa mais jusque là yo place oza baninga ni ba traiter de ndoki de tout sauf de rien on va ça qui ndumba parce que katsobini non répondre on a dévolé non répondre des questions na dévolé voilà nga naza jara bateau tende zalage muta kufi akomi maman mutu malamu te ngana bongote ngana pembe ngasoki ozala mabe ndeko na ngai atodaye na lobaki non c'est là ba dire ba mo ya zalaka na ennemi te yoka c'est là ba dire ya ba collègue ne mususu na c'est là oyo ami bimisi lelo confidente na ye meta waza na poto c'est là ba dire na ba que c'était une bonne personne. C'est là va dire na ba peut y en a bien répondre nango na deux bien que mo ya zala ka malamu na répondre nango na deux volets ouais baninga na ye ba traiter de ndumba de akanga ba chance d'une sorcière Koslov bola nangati
baba bololete maingana pamba te bosko yebisanga mutalali ka bondeti boye Koslov asala na sieb na sieb maman jusqu'à amdoki ngana sala nga na safety nde tusangane la fois passée Diego asala na na chaîne oya sala tusangani poto teta plan tokei après oya na même message que moni clégia ya yondira mtabafo ba jetala la remarquer boy au pas remarqué et ça dit que baté belé ba remarquer ngona moment baza bazo baté c'est que bana makambo pe basa nini ba mona ya ngwana ba traiter na baningana na ebité so boko faire convaincre nga que baté belé na théâtre ba benga ko suna nzonzi nte pour ba qualifier aux sorcières. Je pense pas. Pour ceux qui zaki na batu msusu batu tu bandi mali kambute ngande na boye kati ba elinga ke ozandoki bon problème te pas na bino zandoki mais pas na nga non na mona ngote basalele kuna film mobimba on comprendre déjà ba traiter na bandingo ba ko traiter yepe na parne ba souci to yebi kande mukile ki na place ozo kwanga ba finio ato cheki teti mena katsa mutema onyonga ko na yo ozo siko par ya ba artiste ko o mani ba artiste comédien na ba musicien na biso belé ba hypocrite vas-y kaba le même batouano ba toto betel solo ke basalela e ba bengana ye na banzonzing ba nini kaba ngana le basale film ya banguti non basalela film ya mabe film était donc basalela propagande ya mabe ouais c'est ça que moi si mo boye yandoki mais quand le bango ba lele c'était une bonne personne c'était une bonne personne on comprend et comme bongo ba bosani ke comment dirais-je ba bosani ke bango batu ba chaye mabe wana ba pousser tina niveau que a comment à perdre vie pour soucier l'équipe voilà ba hypocrite ba aventurer ba mal appris ba tout à l'heure que les gens autour le bakema ninga na pamba te baza na bibo oh répondre des volets na zui par na ye et na puis ba comédien na yo ke ngosikote de dans une formation jamais na ko défendre maman mutu moko na boy mutu moko te tika na défendre ngona ndenge ke mutu koto ana part mutu koto pa na part ba tutang bakabwana ga soto kaboni sege ngana sali mabe yo sepel na mabe na to yo sali nga mabe na sepel écrit séparation c'est comme ça Koslov mais si ko na ba comme pardon ndeko nanga ba comédien na biso na biso balingana te balingana te ngana ebi comédien morale azagi na succès ndeza la pena mati ngana mona pena place ba vanda boy to aussi lycée ya kamula ya mona ya komia OK mutazana makambo pusana pembe na sani benda mwandambo Koslov omoni maman ngana opesa même na ba actrice comédienne tout au bolandanga orientation na bango omona tilelo na nenga mabete maman oyo maman na ye so mwana ki na ba vie na sala ba théâtre wana mwasi mère redeta kaka makasi bana wana ka ya basi wana ba bebisa ba image moko ezala raté ba ka ba mwana rolongo awoza na groupe oyo là le mwana groupe na président wana akekuna kuma na président ba akoti sirando alongo su awa akomi na koto akoti sirando par rapport à l'orientation na bonno ya vie parce que moi si toi à moi si moi tout muta sepela kana ye mais moi c'est ça que non soko ça la monde mo ba ba belela Gisèle et la gueule à 19h comme si on a esprit mo boye mo ba le tout ya et pour ceux qui ça que ba bengana ye pour na kindumba na ba fi wana mutu moko telema awalo ba yaza ndumba te sa caméra ya ko wanga na te po ya wanga na te bi ko wanga na biso mo te bi vérité te batie pe na bible batie pe na bible to lo mo bo pe na atambola na nga kimia na kana mbali na nga moko na ba fi wana o bino boyebi ke o batie mpanzi aya awa caméra yango batie to benga David Matadi bala salimo système mo achila sérieusement moi vous me appelle ça conseil na ba fille tout ba ça ce qui pesa que yezala ki pena neti c'est que hier à déborder qui peut mais bien que quand même sur la neti tout à l'heure toto mon image ya coquette ça na beauté image au mon on qui ka bongo to souhaite rater qui na bongo na rater et que qui ka bongo moi la babala ni après ba on va quelques années moi 2 ans moi 3 ans moi la babala yo comprendre mon musu a comprendre rater
Donc c'est-à-dire bango na muso donc pour yo zo mona que no ba artiste ba comédien na biso ba comédienne na biso bazo bala ba ou melate na babala parce que c'est vraiment ce qu'on a au moins au rapport ça dans sexe c'est le système analyse ba maman pas mais la mono die ba internet ba comprendre ba comprendre na ba mais ba pour ça ba comprendre les sous hein ndetso lobi ke ba bengiso na poto ça va elite sam chui en plein tournage te sali ça va elite sam na pesi au mot bashoka kama beba nana basi vraiment au moins belle batala on ba théâtre on a ya ba chance à vie ya mbala hostel apprécié bien sumpe mbongo na ya kapo mais tellement caractéristique na yé on a zara na mutu donc au moins asa mobile na yo honoré mais un mobile moko boye so mbala na mika moi misu boye moi crèche na poche à trahir parce que ça mobile longola on a kiniti kuna choc ça ba bilo ko na ça la makai pe ba comédien eza na société té mais na pesi nanga félicitations na coquette wana bali ya zamba sunga coquette maman mais ba bien ça c'est comédie wana mama na bango na biso bazana pité ya mabe oh là là identité parce que maman moko boye yana ba famille mibali ba conscience na bango za pité ya problème nanu famille mobali ebi nanu vie na été mais au fil et à mesure mobali abeteli maman sinanga sala ra théâtre mais que ba problème ba famille mobali mais na ba biso pe ba chroniqueuse za bongo na ba chroniqueur ndeni ça marche de pair. Essaie un peu de nous expliquer par rapport à la planning na point sur le ba tozomona ba choc ba consort na biso na ba confrère na biso ebele ba o ba balaki et ba mariage pe ya ba kafu ebele pe kabona c'est ça la pe ka ba 2 mois 3 mois on a zo ça la publicité comédienne vraiment à Longwe akenda poto montant comme on a été mais moi mi ba akiv malongwe poto ye pesco tellement la vie na ba no apprécier mon bal mon père comédien qui a ça peut finir aux États-Unis tout ça a bengisi mon bal a bon niveau mako mon bal passer nini mais même son mon bal on a master vraiment bien na regretter pourquoi on a comme aux États-Unis oh là là imagine fi ba na ndaku abimiso abeti ka mbata caractère mabeti ka mbata moi ça fait 3 jours libanda oh ya maman la police mais imbolo a juste ngambe bo maté hein donc ça ba biloko moko boye oui oyo ka choc so beti ka ba ki 3 jours pas béni voiture hein et Mathieu bébé je descends na biazana imagine master ko simba te po banga mbila maso simba ndenge ni yebisina ya na souffrir awa tala ba créer groupe WhatsApp yena moi sina yeba tu pe bele ba intégrer na kati mais ko soit na ba misima comme na groupe WhatsApp ba tu ba yoka comme to mon conseiller ke bo beton na privé non mais ngai on va zuwa non mais ngai na public na pe bo yoka vraiment ata mon pas ngai au sala nini qu'est-ce que plus de 500 personnes groupe créé balinga bazoyoka ba privé bien non so mananga kin vous na kin mono mambo salanga nakokati mais bokabona eza ngambu akokima nepe kuna na ndinga akima ndeni bokaboni nde okima teto kaboni sana sema yake no zemi oyo kutu na sekayo alo mine sema yabiga zemi okutu na ana ngona sekayo imagine ko yo sala zemi na yo so zemi no kutu na sekayo alors mine te metende sala yo choc vraiment merci beaucoup ba comédienne biso vraiment ba comédienne biso bobongisa nzela parce que tout ce que vous faites là et dans l'ango ma bête tant bon ça il a vu sur ça il y a des certaines familles à cause d'aller sur la préoccupation mon boy atali voilà au bino boya kanango na ba écran na bino bo adousa même ba mitema ya batu mususu o bazana ba choc mutu musu akoki kolanda histoire mo boye amonika kabi oh non l'histoire oyo ezotambola de père na maramona nango c'est que solution nango yango normalement de na moni boye mutu musu pe cause na ba stress a problème ou quelconque oye na moi gag mo bo c'est qu'ici et puis stress et le donc vous êtes très important pour la nation et surtout pour le monde entier.
entier et puis communauté na biso congolaise ici qu'ezali boza vraiment très important, c'est-à-dire boza exemple à suivre pour na bafan na bino to ina affaire to le belango mingi parce que les actualités Macron na Kinshasa babina commune à Bandal c'est Paris. Macron n'a fallu pour pas Amélie Castel tout ça le Ndalois tout ça publicité ya BRT oui même ça au niveau na l'équipe lelo nazaki na lingwala na l'équipe lelo na lingwala vers 15h mais na moni presque ba table tout Castel na ibiti niveau Castel les ubez bébé jiko biska osolo baté yo c'est la cause il y a Castel, Macron, Amélie Castel, il y a niveau, même ce moment, niveau Castel était Camille à Osaranate. Bon, moi d'abord, premièrement, c'est un an plusieurs pour nous à gauche, droite, félicitations à l'artiste Fali Poupa, tout à l'heure, son c'est ma BT, mais moto au canisé là. Tout à l'heure, non, progression, parce que c'est pas donné à n'importe qui. Pour nous, il y a un progrès, il y a Macron, na Bandal, Bavani na Amélie Castel, pour nous, il y a un progrès. Complexement, oui. On a mal au monde complexement parce que mon arrêt un ministre na biso mon non bazana borgé pour y offendre de thème son de on journaliste bon mon arrêt bati ba mon na baina et par rapport à la conjoncture ya mboka na biso et apporter nini bon par rapport à conjoncture ya mboka na biso l'alignement du reste na ko lo ba ilo apporter kaka il y a moi conseil moi va tirer et qui ici ekola fufu to lipa non qui t'a été moi écoute on va 600 on va changer Katifo là ni na on va remplir mon pesanga pena neti motan lo bana yo puis na répondre on pera na dévoler na zone côté ozana Macron yo tongela biso nzela te voilà d'abord de pona bato musu ba cha ote et ça lisko nini pona mboka bon Macron longue France kuna po yo tongela biso nzela ah bah non aza quand même grand aza na ki grand wana ya salika 4 jours aza président ya qui c'est le kola fufu aza la capacité ayela ki makambu oyo ba ayeki kosala ala passer pe ya robima oh non ya robima kobeta tout na banda eloko liboso ils ont une conférence de presse au asalaki o etikala na sime comme covid président mais loko ya ele ko sala asalaki o atiki sai président atiki si président te o tokota na politique talobi makambo ya Congo bolinga ko cha batu mususu libanda bolanda pe makambo wana bota kaka batu mususu libanda olie bobongisa ngo bino moko na mboka na bino mais ba combattant ba sepelité et taliban basali marche et taliban basali marche babengi marche ani oui basali marche na France babengi Macron na bizelano Macron dayana munduki pour attirer ba congolais Macron est moko na ba soldats français bolimbisanga et baboma diplomatiquement baboma diplomatiquement ndenge ba Rwandais bazwaki tant ya kosala liaison so liaison na ba français pour baboma biso diplomatie na biso pe feza fort baluka bato baza fort que ba français basali na bango eza ndenge bango basalela makambo na bango na Rwanda mais na lobby éclairé qui ne sait pas que le noir est dirigé par un blanc pardon qui ne sait pas que le noir est dirigé par un blanc mon côté to komo kene réponse mon alinga na pesa na bisio linga lukela biso pe makambo donc tout c'est limité obombi na linga na biso no mo linga ebima mungwa yamabe ko tang botala ngo lobi boye pona bakonzi te vous comprenez on moni na doser to répondre sur Fali Macron Fali na répondre Macron aspect positif ezani aspect positif ezani aza président français aza parmi ba décideurs na monde aye Congo na Congo Fali Poupa zui atambuse na Bandal na Kinshasa d'abord ou peut-être na ba pays muso sala ngote avant le kaina na prince soit le kina makolo ya le kina makolo vandi pe boye na mo bar mo Congo etikali pe histoire Macron vandara wana $50 wana ça fait partie ya ba avantage nango mais surtout côté ba désavantage oui puis na on peut na ba désavantage
na ndenge embouteillage salamaki na ndenge bakulu na ba mais même président Mboka na biso moko pas à la il y a des fois les qui créent embouteillage poni ya yebo beaucoup comme ça grave mais président qui na toison d'or par exemple na salle publicité ou bien na bar mo quelqu'un qui de remet la bière président Macron mais c'est wana non zela non so on aspect négatif d'abord Macron a non sérieux garçon wana non solo à sérieux président s'il vous plaît bon président Macron a non sérieux des preuves année abala non madame nae maîtresse na bango déjà ça vous a naie ça parmi ba délire nae bana maman bon eza et lokola non toko comme la au monera na ba PD zela asala toujours na justice moko ya Brazzaville pardon ayemba fumba mwela alobiso ninga expliquer na nzembo ana akena classe na bango madame na bango zaki béton maman système azotangisa ya monaka beto mère batunie otangi nini abinga na mona kaka système ya fuma mwela omoni siko mwana bongo so etikale na mutu na ba rêve na yena mikolo ya so na madame na bango nako take mingi ba point de vue amoureuse na eti mais déjà goût ya robala moi so aza mukolo no ya ba tranquille ke côté wana da Macron wana mona na ngango za normal aya avana na bar pour déjà ko landela ye na love na ye na ndega mi mama kam na ye azambiance bakoko basala ambiance osala ambiance na koko ou bien na jeune fille yo de mon jeune garçon mo boye sérieux bene sérieux o respecter ma ramna ga bali momi mo boye am kolone ba tranquille. L'amour n'a pas d'âge. So l'amour n'a pas d'âge mais a bon côté. Il y a pas mon compte. Na donc obali mutoza mkono ya ba 31 ans so 32 ans. Obali maman na bino. Wale comme vie privée na ye. Pona ba ba français. Kasi vie privée na ye ndezo définir ye. Nyangwana ifa keni na bar melani ka. Aza ambiance na émission yo mona kete ba photo ni na ba PD. Oh là là. Na ambiance. Yo mona na ba photo na te. Mo kaka tene le rola. Mais siko ils en vie na ye soka ye na ki ya parmi ba délire na ye mutako condamné te mutako lo pona makamu na ye pe d'abord na makamu na ye pe o moni ko ye ne pe ya na on a des avantages ti avantage ti te ngapona nga avantage ko te za ayebisi biso de ba congolais te avantage za nini bon mise en charge papa Tshisekedi banda wolo bon mise en charge yango papa kutazaki plus clair alobaki kutika kotia misu na RDC ba pays mususu ba président mususu na yo oebite ke Donald Trump a Gaza ba africain ya des gars a Gaza ba africain bino botika président moi sali 32 ans président moi sali 60 ans président moi sali 42 ans na pouvoir mais ça ne se fait pas allez boyo attaquer occidentaux que biso to ça la bino mabe bino donc on peut te comprendre venu ya Macron passage na bandal na artiste na biso ngapa la ngeza normal ane pera mutu aya chema badinga pepele eza normal donani président musupa ko ya asengi pe boteka ya gene wapi eza normal ya posani yo ni président obaya na zana oba président obaya awa na Congo oyo msusu na ba place ba vandara ba chara ba dinga ba kafukutu mais c'est quoi la question on a mis mais il paraît que Castel année yaki na avion il paraît que Castel année yaki na avion bizano amela peut combien de Castel pour boucher so na dinga amela moko mala c'est bino comme ta Castel il est pas déjà comme ta Castel les habits ya France mais c'est normal azape muta ba Castel mbala mo ponya sengi Castel pour déjà kuna kota ngo akosi nga fanta pe gule kana bon Castel wana pe tellement ibike na RDC ba mi konti na mboko yebi de kwa chaba de ayibike na RDC Castel ezali bon tira nga Castel wana ndenga mikili to tambola ngo stratégique atona comme on sait ka Castel fali pena tunage tu prends quoi
Abi Castel. Et brief. Tu vas na congélateur. Ah ouais, Kinta. Yo boulé ba bi. Eh, serveur wala maye mobile la vie. Eh, il faut pas plan. Plan. Yo boulé Sérieux? Merci beaucoup bébé Giscard, tu comme la page na yo bébé Giscard humoriste ba fan na yo au ça succès na TikTok hein partout. J'aimerais un peu na kati Giscard te na kati te. Pourquoi c'est biso? Moi mobile oyo aza valeur en mboka au faut de surveiller. Kozwa là nga azwa moi mobile oyo na santa ba talent na kati bébé Giscard. bourré de talent. Mais il était patient. Il y a osé la monnaie et bêta azara pressé les lots telo qu'on appelle ça conseil na talent azana ngo aki na bisimba simba te tout le monde ngamugo mutu na ye mena zo charge azara papa na etina ba TikTok pour na bi travail wa kati na ye bato tout bola na biso partout dans le monde ba mona ba démonstration il y a travail comme travail am dans le bisaku to mingité ya pas monter jusqu'à la kabak makam akamusa mokili Scandinavienne. Giscard Osko na ko ma bébé to na za. ndenge nyo soto yo linga so lingo za papa ko na gi papa papa bengo bébé Giscard Ah oui maman. bonjour bébé Giscard Oui, bonjour. vous avez bon mono kufina Tina kufa tina ngani na yo moma na banga. lo bana bébé Wani na ba matanga. Bapesa batu biloko ya na retard so bako kunge bembe. Siko bakanisa so bapesa pisa vato kima. Namona kaso bani bake kunde bembe baki apo bapesa pisa biloko. So bakanisa so bapesa pisa vato kima. osiki Tout sur l'as. ah d'abord on peut s'appeler avant Nakolo bana yo moma na banga na yo banga. loba Navandisa papa nanga nepisi papa naza na posa na bala mwasi papa nanga tuninga ubala mwasi mwazango nani nabi naza na posa na bala koko na biso mbala mama mabi koko na bino ozo bala za mama nanga bale pwana lubi ah papa yo bala mama nanga ti poko linga te na bala mama nao yo bala mama nanga singa na loba sikunga na bala mama na yo ke boya nandanga ni jusqu'à na question moi ebu yo petit na age yo komi okoli bozana moi c'était quoi ngana imama ka baba wajite baba si ba salon non condition te lo moi c'est ça ba wasi wala ajo wani bang mbala mama bani mama ko non condition basalani badala uni beba bani mama ko nako kana ngate oh bate mutaboma papa na mama na so kutani osai te yalo bana baba si basalani jeune ali amufa ali ngakana yo bale lomba jangela empoli ah c'est ça la ali bakana yo bata loba loba la costa Bangousta, je suis en pleine mission. Masalanga bang na pesio papa la mama na so kutani na nzela usaini nakima pwani so na tele mana ya bo mangali tu mutabo mutabo papa na mama sikonga na salana so abominga bo mutabechi mbata na misabata mutaboye gobeto mbata na misabata kwa mutabechi mbata na misabata pwani Kepo ya po pitanga na nga bizanya te am si swati la ba ke ne baba mangali bende mama Amo na zela batu batende pa beta ngali bende mais wa be singa bata na miso batu mona na kisiba abetu ba prendre que nous sur la peine téléphone allô oui allô Ozap oui kana matete naya merci beaucoup na mono wap oui nani ki mablo mo na shana merci na sala pe streamer ba DJ na muna ko na sala sala merci merci beaucoup bébé Giscard nous sommes oh là là on met la fanta on met la quoi casser la mantra pas besoin ah Tana wala nani nga papa muyombe go se papa nga muyombe go tina dando ke makate papa
Non, Kadiso, on est ce qu'on va bengi inosbi ayamba Marco. Bon, oh, quand inosba bandi présentation. Bon quoi, je suis non, je suis un leader à faux Congo. N'a pas préparation à ma cache dans la zone. Merci. Là, tu en as profité le 21. D'accord. Le 21 mars. Le 21 mars. Bandela na bina qui bien te innocent le bini. Innocent le bani. Bon quoi, je suis non, je suis un leader à faux Congo. N'a pas préparation à ma cache dans la zone. Bête de jour, ça la pizza au chocolaté. N'a autre qu'au bête d'un jambon, n'a diamant. Pas même des jours. Combien de millions de filles à YouTube? Donc, je suis un pitch à ma cache. C'est de bon, Scar, le roi 12, la Bianca du Mali. Après de sous, papa Bongo. Comment que vous tout est tigre à faux Congo? Oh, comment que vous tout est tigre? Mais il fallait déjà me chier. Ajo ganga même na bateve me bali mingi te baja linde te babisho to bundela ba momito te bonga ino chwe na go fana da bundela mo. Merci beaucoup bébé Giscard pour découvrir vraiment au petit programme là. Le 21. Je suis en direct. Voilà. Le 21 mars. Le 21 mars. Voilà. Commune à Baumbo. Oui. Pozalana, et ça la plaisir. Et c'est la plaisir na commune à Baumbo na croisement Itaga na Kabamba. Juste en face à Wenza Kabamba na Starbar. Voilà. Et bon, nous sommes Congo central. Tokutana le 8 mars na Kulingongo. Mais Toko. Na Kulingongo, tokutana le 8 mars na Oui, Kulingongo. oui. Après, on a Kipese, tokutana le 11. Voilà les 11. Lubumbashi et Tozalana le 1er avril na kati ya Lubumbashi ça ya mama na bio. Merci La pesi magombo te paprika makwa ata ya biso. Ame la castella ata ya biso. Bona fali. Merci beaucoup Ozaki na loko loba. Na pesio bembote na pesio. Soto zize musato kufi. Yendo kufa. Voilà, j'allais insister kaka le 21 mars. Oui. La production on a signé vraiment pour nous représenter bébé jusqu'à Isa et le Walbosso. Mon frère. Mon frère, le bas mon frère. Tout frère, yo nga mbesi nyama. Le bas. C'est un talent, il y a un mot à la biso artiste ba Rosa Ebele ba. So asala attends d'abord. On sala ondeni. Maman, yo sale mission. Continue ma kabide maman. Mon frère. Yo sala, tout frère yo. Le bas mon frère. Tilongi. Ouais, je sais. Bien. Et là, on a un message, maman. Batunyoso, toza na agence na biso ya développerie. Développerie wana eza na masina. Soko za juste na masina, pembeni ya palais du peuple. Oh, merci. Oko comme ke ko sigini te, wana kaka juste wana na côté ya Bokasa Zandu. Oh. Toza wana mupandi ya Rond-Point Ngaba. Soko termi wana kota victoire agence na biso za wana. Mais yoka agence na biso ko bete za na 500 francs ya pamba. Au beti résultat au sala après 35 ans, au résultat après 35 ans. Donc si on bete on a 20 ans, on sera comme on a 55 ans. Un mot de la fin, mot de la fin. Ils ont qui tirent fait sa mariage partout. Vous avez bébé. Mon père a vu son prise des 143 99 06 45 533 099 06 45 533. Merci beaucoup, Bayama Pays. On a un événement dans le 21 mars. La Star Bar, donc pour bouger mon mouki dans le 21, pour continuer là, maman la Star Bar, Bieux et ça la opérationnel à partir le 7. Le beaucoup bien abusé dans le numéro ou évidemment plus de 143 89 78 00 250 89 78. Merci beaucoup.
500. 5 000 francs. C'est Oh. ça. Clégie Délice, un mot de la fin et puis Rapidement, on appelle Miguel Dangote, millionnaire Ngote. Merci. Tous la tib, maestro Faboda Yembi Nayoki. Et puis Hervé Cordon Mimbo. Hervé Mimbo, le cordon. Bisika Zade depuis Marseille, Pemeni. Yaza Pemeni na ban boulot na Merci beaucoup. Na PC sous Mbote na Ziana Fikiri, la Banque centrale du Congo, c'est nous. Merci beaucoup. C'était là votre humble servante Cathy Fola Maman Popo pour vous servir bébé jusqu'à au déranger. Au déranger, on a comme bava. Merci beaucoup, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Essengo Officiel TV. Vous ne serez jamais déçus. Big up à vous, mon boss, tonton Clovis. Merci. Au revoir. Batu bayate, obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, mon fait il a tamabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.